D'accord. Poisson bio. Bio na bio. Sombi et puis mis dans congélateur té le côté où tu gagnes mai moi na poto ya sombi na boîte na filmé maman na filmé le côté on peut s'en attendre pour me mettre au la coca alors loba maman olobi tellement na té boyo ça bien ndemo ça bien olobi awa na tongo ezala ya koyinda oye na tongo titunga ndenge na yaka na kuma ka banepe na kuma ka banepe na mbisi na ngai na ye kokoma awa na teki misala esilingai na kenda mais yo teka yo ozali pêcheur na za mama pêcheur na kende tukulanda ba pêcheur ba pêche kambisi o récupérer mbisi to kutani na sombi na ye nango awa. D'accord. Mais bambisa en autant audio teki au se retrouver comme on appelle que non mon bon tout ça les autres futa. Ce qui na monique bongeli ngai mokolo wana ça va pas mon bongo ezaka teke oganya ka oganya. OK. Ah, c'est bien. Non mais ngana ko encourager mais eloni ni vraiment bozo senga o izo za bino o go senga na gouvernement. Eloni ba ko sela bino. Awa penja wa to komiti la tela. Esika ya ko teka mbisi ya biso awa to sai sute. Tozali koteka awa libongo na bapesere ya ngoi. Ouais. Sikoyo eza ifu biso te tokoma awa tozalaki awa bien. Tozalaki awa bakonzi bazoya bato nyonso bazoya awa koluka mbisi. Oui. Sikoyo lokola basombi awa tokomi tela. Moto akolobela biso na gouvernement mpo na esika bato bazoteka aza te. Tokomi mpenza mawa na batata na bapesere bakomi lokola bazoba. Mais wana si elo zo tunisa bino zani puisque bazo teka ba bisika bato bazo somba ba sombi awa mukola awa alingite donc so muto sombi esika na ye alobi bien bolongo awa nyoso soke aye awa akobeta bato awa koloba akopinga akopinga bato na mawatro et petit biso na pati esika koteka ezati. OK. Mais bozana ba mbisi bimaka nango. Mbisi bimaka. Ouais. Mbisi minene ya mike. Awa eza penja terminus ya ba mbisi awa na gafura. Na gafura, d'accord. OK. Mais awa babato ezali kaka oyo teshaka awa ou bien utaka bamboka msusu. Oyo ekindeki lokola baye poti awa. Lokola ekindeki boye. Na dimanche oyo balingi baya. Wana eza ba pêcheur. Ba pêcheur était. Wana ezali ya ba voyageur. Ba voyageur. Wana mbisa okaka kuna. Mais na moi que bokaboli mbisa okaka kuna et puis koto mbisa ya mubesi ya mai. OK. OK. Boyo kana bien na ba mbisa okaka mbisa mai. Ba bayaka ba matiti ba mbisi na bango na mokolo etika kuna. Albi ba biloko na mbongo na ikuna. D'accord. Donc soka ye nango apesa mutu moko oyo azela ka mpo tekisa ngo. Bango moko bateka ka bati wana bazoteka bafutika ba document makambo nyonso kuna bateki ba player wana izala tous les jours bongo to izala mikolo te lokola semaine oyo bakotiula lundi baza na ngela bakoya. D'accord. Donc wana na tongo awo izala bato batondi awo somo ah bon. Même nyamazamba nyonso. OK. Donc maman boliaka bien wa. Bio na bio. En tout cas na sepeli maman maman kombo to yebite comme na. Maman kombo ba yebinga ya maman pasa di mako. Maman mapasa. Maman double, mère double. Mère double on t'a simbi ba mon photo. Mais awo bozana kapita bozana mutu moko oya chaka kimia puisque esika bato belé baza ta mutu mo mobule bimaka. Bato bazalaka mutu moko akokamba bato azalaka. Tozalaka pamba te. D'accord, OK. Ah mais c'est bien. En tout cas na sepeli maman mapasa. Na sepeli mingi.